Bokota, 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 bandeko, bokota to banda, to betam, to panza poke. Panza poke, mokona lelo, bokota. Bokota to solola. To solola, si j'ai le biso. Bokota to solola. Bokota, bokota, to panza poke, mokona lelo. Ndenge ezalaki prévu. To solola. Ndeko pa omona ki abenga telefone ezali wana. Obengi na yo. Opesi likanisi na yo na likambo oyo tozo solola mokona lelo. Mbote na bino nyonso, mbote na bino nyonso, bayebo mesani kolanda ngai Pati Label kati na www.masoloyasika.com. Lelo toye tosolola. Toye tosolola ndenge ezalaki prévu. Tosolola likambo oyo etali Martin Sali na Mama Blandine. Bandeko na ngai tomoni ba video eza kolekana. Ba video eza kolekana. Bato baza koloba. Vraiment bandeko misusu balobi ete ezali distraction. Babengi yango distraction. Mais et pourtant bandeko wana bazo loba bayebi pourquoi bazo sala ba video wana. Na ko rappele bino bandeko na ngai na 2011. Tango élection ya Etienne Tshisekedi ezo salama. Ezalaki na makambo ebele oyo ezalaki ete to vanda to solola. Me bandeko balobaki ete non, sikoyo to tika tokotala makambo wana sima po pour le moment soki totie yango tolobeli yango ezali distraction. Mais lelo oyo après 2011 tosuka wapi? Tosuka wapi après 2011? Tosuka wapi bandeko na ngai après 2011? Komba ekoti mobulu, komba ekoti mabe, komba batu ebele vraiment elembisi bandeko na ngai. Pona nini? Pona kobombaka makambu. Batu mutu alingi aloba likambu moko ezali ono eza distraction. Alors, na force ya bombaka makambu, mukolo makambu eko bima, yango komona eko explose. Yango eko zala malamu, vraiment soki likambu ezali, to vandaka, to solola, to lobaka yango lokola famille ndenge ezalaka. Papa soki aza na bana na ye na ndaku, mwana moko aye kofunda mwana mususu. Papa jamais akoloba na mwana wana, non, longo wana tikela nga distraction, non. Akobenga mwana wana ezalaza leki, akobenga o wana ezalaza yaya, akovandisa bango, akotalisa bango, akoloba na bango, tangu yango yo ya bino, ya koyoka na po ete, nga naza na bomo, soki lelo nga na kufi. Me biso ba kongole loko eza pa na biso ko bombanaka. Likambo eza clair, ezo monana, to lobela yango, to betela yango, sete o ekomi distraction, lobela likambo ya ba passeport. Mais bobosa ni ete ba passeport wana, eza ba passeport ya ba Rwandais, baza ko sakana na biso ba Congolais. Baza ko sakana na biso ba Congolais. Ba matisi passeport, to pe ba matisi passeport. To pe ba changer passeport. Siko bino en tant que peuple, pour peuple aza na Congo atizaka ne passeport te. Siko biso bateli ngo biso la diaspora. C'est-à-dire eloko nini ezangi yo mutu oza na diaspora otelema. Obima na Angola na Brazzaville botelema mobima bato ebele tozalaka ebele na libanda o. Bobima bato ebele bo boyikote likambo wana. Mais Congolais akosala yango te. Akotikalaka kosala yango te. Pourquoi? Pourquoi kotikala kosala yango te? Peuple mobimba yebi kotelemela ba droit na ye te. Peuple mobimba yebi te ke eloko oyo il faut koloba yango non.
Peuple mobimba, ceux qui va pesi basali kaka likambu, ya maninie, eleki nango, bazo saka na bino, alors likambu wa passeport, biso to lobaka, ta kutu YouTube yango de lengi ya kolobela, to lobaka kaka, peuple yango zo yoka te, alors eza na tina te. Si je na biso on a ye kolobela, mukona lelo bokolimbisa bandeko, mukona lelo si je na biso ezali ya Martin Sali, na Mama Blandine. Là où tu koloba to mona ki ba vidéo elekanaki. Mais il faut to yeba yango congolais d'abord azan nani. To ko définir congolais, milliers ya congolais. Bisika congolais avandi. Ezali kaka na mutema mabe. Bisika congolais avandi eza na jalousie. Bisika congolais avandi eza na songi. Donc alingi te muninga a avancer. Congolais alingi te muninga kende liboso. Congolais alingi te amona yo, ata ozwi mukanda, alingi amona yango te. Alingi kaka ozala na pasi. Soko kei mwa liboso ndambu, Congolais aza kobenda yo na singa, aza kozongisa yo sima. Yango wana ki Congolais. Bandeko nanga toyebaka yango na bitumba oyo toya ya Congo, mutu abengaka mutu na bitumba oyo azali te. Mutu moko ayaka na ndaku ya mutu te abenga Congolais yaka obundela mboka na yo. Non. Tozo sala yango selon ba motivation ya mutu na mutu. Mutu na mutu tozo sala yango selon motivation na ye. Komba eza lingomba te o to bengi organisation moko religieuse. Non. Komba eza parti politique te bisika oyo ba loi ezali soko tosi yango te ba bengani yo. Non. Komba eza ya mutu nyoso. Komba eza place moko te no oyo tribu na biso. Alors oyo tribu na nga ou bien groupe moko ya famille moko beto pe ya tribu moko boye. Non. Moto moko akoki kozala likolo ya muninga te. Moto moko akoki komatela muninga te. Mutu nyoso aza na droit ya koya komba na ye lolenge alingi. Tolobaki yango awa eza bitumba ya peuple congolais. Ezala oza drogué. Ezala oza muta liboma. Ezala oza mwasi ya ndumba. Ezala oza lolenge yo ozali okoya kobundela mboka na yo. Toza na kati na église te. Lolenge yo ozali lolenge oyo koya kobundela mboka na yo. Martin Sali na Mama Blandine baza mikolo. Tokoki kote ya bango jamais. Tokoki kote ya bango te. Tokoki koyebisa bango te eloko oyo bango bakoki kosala. Oyo bango bamoni malamu ya kosala, yango bango bakosala. Mutu moko aza na droit te. Atelema aloba ete Mama Blandine osali mabe to pe Martin Sali osali mabe. Mutu na mutu aza na droit ya kosala likambo oyo alingi. Bapekisi mutu te bandeko na ngai. Eza bandeko baleki na TV balobi nini? Oh non, héritier. Bolimbisi. Héritier. Bolimbisi, pardon. Musique. Na diaspora to boya yango. Pona babandaki kozwa basi ya batu. Babandaki ko bimana bana ya batu. Babandaki ko sala na mabena na batu. Et pourtant, cause oh apekisa miziki. Eza cause ya kozwa basi ya batu. Te botike échappatoire. Eza cause ya kozwa basi ya batu te bandeko. Bo fungola matoi boyoka malamu. Miziki bapekisa yango cause ya kozwa basi ya batu te, cause ya kodétruire ba famille ya batu te. D'abord miziki soki bapekisa yango ezalaki cause moko politique. Oko yemba kotia basi bolumbu liboso bazo bina bapekisa yango pona yango te. Cause ezalaki politique. Alors botika ko profiter oh non ba combattant bango pe bayaki na espoir moko espoir ya Congo lelo bango pe bakomi ko zali susu basi ya batu mais arrêtez. Bo arrêtez. Botika koloba buzoba. Comment yango to bundi yango pe banda kala. Est-ce que to mona ka batu mususu babimi lelo?
Yo bimi lelo yoko ba komba yango to tsaka espoir nini yo tsaka na komba. Batu batambola na Belgique, au moins la Belgique on a congolais soki combien? Au moins la manifestation tant sous 20 personnes. Alors yo lelo ya gâté hôtel le mara libando zotala, ozoloba lelo ke oh non, combat to tsaka espoir. Mais congolais motema mabe na bino euti wapi? Motema mabe na bino euti wapi? Euti wapi? Likambo ya mboka bokomi kokotisela yango polémique. Bokomi koloba n'importe quoi likambo oyo ya mboka na bino moko oyo ezake po na réussite na bino moko. Botia bakombata bakoma batu mususu, bakongolais bakoma batu mususu. Et pourtant biso nyonso toza bakongolais tozobundela mabele na biso. Martin Salina Maman Blandi mutu na mutu aza na défaut na ye, mutu moko aza sain azate na kati na mokili oyo. C'est vrai aleka na likambo ya M23. Mais ye moko expliquaki yango clairement. Expliquaki likambo yango clairement. Aloba yango na micro na ngai Martin Salia se justifier aloba yango clairement que non. Ndeko na ye mutu akotaki na makambo wana ya M23 ezalaki ye te. Na famille moko soki nga na Zandumba oyo wana sambelanga nde akendaka nde na église. Alors que ndumba na nga bokende latisa susu ndeko na nga mususu. Non. A se justifier yango esila. Alors na mitu ya batu mususu etikala. Bandeko na ngai foto yebaka yango. La diaspora o tozali na libanda ya mboka. Biso nde mutu toza opposition moko ya makasi, tozosala force ya Congo. Tozosala force ya Congo pourquoi? Parce que tozomona par opposant nyonso misu na bango ekomi kaka awa. Nyonso misu na bango ekomi kaka awa pona nini? Pona koboma komba, pona koboma bitumba oyo. Pona koboma bitumba oyo tozali kobunda ya libanda ya mboka. Soki opposition oyo na diaspora eza lisusu te, Congo pe ekei libela. Bofungola misu. Alors lelo oyo bazwi bana na bango babimisi, bana mitinda na bango babimisi, pona nini baya baboma komba. Baya po babebisa komba baboma komba, c'est-à-dire babalkaniser komba. Basindika balekani awa, bakatumbi balekani awa, bato ebele balekani awa. Mais après bango, bomoni makambo ebimi? Makambo ebimi? Balingi nini baboma bitumba oyo tozali kobunda? Soki opposition oyo toza nango ana libanda ya mboka ekufi, boye baka peke Congo esili. Toza na importance moko ya munene na miso ya Barwandais. Toza na importance moko ya munene bazobanga libanda makasi. Pourquoi eloko ya muke bango kaka libanda? Pourquoi est-ce que libanda nde toza ana libanda? Soulèvement populaire vraiment ekosala na libanda ya na libanda ya Congo? Soulèvement populaire eza na kati na Congo? Ekozala libanda na Congo te. Soulèvement populaire ekozala na kati na Congo na libanda na Congo te. Na kati na diaspora awa biso to votaka te. Alors eza ko prouver que bazwa ko sala bango nde bazwa ko sala biso distraction. Martin Sali aza na droit ya koboya Mukwenge. Ana droit ya koboya syndicat, ana droit ya koboya Katumbi, ana droit ya koboya batu oye alingi aboya. Bina uti koloba na komba awa mutu abengaki mutu azali te. Alors tant que poza koleka na TV, il faut savoir qu'on respecte ba maman. Il faut savoir qu'on respecte ba maman. Maman Blandi aza mwasi moko azo bunda bitumbane na logique aza parmi. Olimbisi aza parmi batu o basi o ba telemi bazo bundela mboka na bango na logique.
toboyi te à cause ya mabe na ye à cause ya mais wana etali biso te mais l'essentiel mama na biso aza kolabo te oyo nyonso akosala tokobetela ye maboko bamama mingi na bandako ya mabala bazosouffrir bandeko na nga bamama mingi na bandako ya mabala bazosouffrir bazonyokwama mibali na poto bazonyokwama basi makasi alors lelo mwasi akozwa décision na ye aboya yo yo linga kufa na maboko na yo yo lingi ndenge onyokolaki wana avanda kaka epa na yo akufela kaka wana alors soki akende mpa motu mosusu ekomi ngambu non ana droit soki na ndako na ye banda ekosimba te soki ye na mobali na ye banda ekosimba te mobali mobima kota prison mabe atiki mwasi na zemi akoti prison mabe azongi de mois apres azongi susu prison mabe mais on les a vite mokolo mosusu okotisa mwasi na mabe alors soki lelo mwasi azwi décision olobi ete nabima na ngai naluka motu mosusu oyo akozwa soin na ngai aza na droit ya kokende motu moko koampeshe azali te boyebi mingi biso bamama biso moto aza kodirige mabala basi moto badirige akoma tokita te baloba bapapa me ezalaka nde basi moto badirigaka mabala alors mwasi azwi décision na ye alobi ete nakei na ngai koluka motu oyo akozwa soin na ngai eza mabe te mabe nde basakana na ye mais motu place soki akei place moko ya bien baancadre ye eza mabe te yango komi sujet akoyana ba TV bokoleka partout bolobela abomi nani babomi nani Martin Sali na Blandine babomi nani babomi mutu te baza na droit ya kosirkule mpe mutu akolongola bango bolongola komba to mpe bolongola kaka te RCK azali te RCK Martin Sali aza parmi bacréateur bato bafonda RCK alors RCK toyebi yango ezalaka lisusu moko te RCK ekoma mibale misusu eza na Allemagne mosusu etikala na France soki na bosani te mosusu bandeko na biso makwisa moto bamemaka yango mosusu ye moko Martin Sali moto amemaka RCK na ye Martin Sali abundi makasi abundi po ete RCK wana kombo wana ezala ti lelo baoyo bazala na ye wana na RCK mosusu sefo toyokaka bandeko makwisa me bamosusu bayokanaka lisusu te me Martin Sali asali makasi abundi makasi po ete RCK wana ezala toujours likolo alors ndenge nauti koloba kimutema mabe ya bakongolais kijalousie ya bakongolais soki amoni bolimbisi bandeko na oloba makasi mingi kijalousie ya bakongolais kimutema mabe bakongolais soki amoni moninga azomata aye azobenda ye alobi yaka okita tomesana na pasi na biso yaka tovivre na pasi tomesana nango eza malamu te pourquoi toloba kaka ke milie ya bakongolais ezalaka toujours mabe mpona nini soki bokabwani na mutu bozalaki groupe moko bokabwani kende kosala groupe na yo meka koforce Martin Sali asali makasi ete RCK wana ezala RCK moko na lelo alors mutu moko aza na droit te aloba na Martin Sali ono olongwa na kati ya RCK non RCK se kabwana ekoma mibale alors mutu moko te aza na droit ya kolongola Martin Sali akovanda wana akokamba RCK ti mukolo ye moko kolemba alembi vraiment ndeko na ngai nakopesa lisusu exemple mosusu na lisolo kaka oyo toza kobeta ndenge ezali non nakoyamba dabord mbuta na biso toza na ye mpo ye nde abakisa mwa 1+1 mbote mbuta mbote mbuta yaya yenge yaya aboni kimia aha nabandi mbuta yoki ndenge sujet ezali aye Martin Sali na mama Blandine oloba nini matondo yaya biso etapa na liste eloko nga na koba liboso fo botala leloko wana ba angle ebele likambo wana eza likambo ya vie privé ya bato
olandi na mobali na ye wana ti bakabwana bato ti bayebi yango afa ndeko na biso aza leki na biso toyebi bakabwana alelaka na mobali na ye 3 ans passé alors lelo likambo ebimi boye pourquoi aya nawebi se eloko moko boye ke euti oloba ngo ke mindele na États-Unis awa mindele na Europe partout basali bagrand réunion ndenge nini bakokolalisa mpenza peuple congolais pungi makasi eke mabe bazosala na Congo ndenge bazoyiba na Congo ke peuple na bango bayango te baye komona ke ya 4 millions de congolais baza libanda na mboka ya diaspora yaya mundele eloko ya bangaka mabe oyo azosala bamboka mosusu peuple na ye ayeba yango omwene tosala bademonstration bamarche bamanifestation bavideo kaka oyo tozosala oyo mindele bakoyaka nango soko tosala video na français batutu bayabaka francophone letakati na ordinateur areglamo nzela moko mindele bazotala bango biso tozosala na bavideo bazomona yango bakombata video eza na impact ya kosakana te yaya na website moko toza na réponse toza na email oyo ezali ke bavideo tosalaki mpo na arrive ya kanambe na paris ekomaki pa ya bato ya Marie Le Pen ekomaki na Mélenchon bakomeli bato ya Macron yango ebangisi bango bavideo kaka marche kutu te pour te montrer que diaspora tona force makasi bakomate intelligent tokomaka totindaka tina bainstance mele ya bapuissance même na bapatagon na congrès américain balettre ekendaka sala bandeko bakoma même na union européenne bazokoma balettre partout na badroit de l'homme balettre onetaka bavin te batanga yango peuple na biso soki bayebi makambo oyo oyo tozosala kuna ekotala mpasi alors toluka to neutralize bango nzambe bayebi sega en tout cas oza motu na biso mais comme bato bafongoli misu fo olongwa epuis surtout bato baza na diaspora bato kosala tout organise to neutralize bango yaya eloko na biso eza bien étudié yango monaki moto ya liboso ayaki mpo aya koneutralize diaspora ezalaki katumbi katumbi le na ye akolite na ye kalombo francis kalombo alandi ye memoni ye alobaka so mingi te alors katumbi asali campagne Europe États-Unis partout mais bato bayebi ke ye azali moto ya kanambe esimbi te bazopipo te batali nani tutemona lelo bato oyo sindika babimi male babimi sindika aza wana ndenge nazali so yaya aza neki miba aza na Soriano aza na Katumbi parce que Soriano azali conseiller kotenga baarme na ye mpila a partir ya wana asala deya relation na dokolo na sindika bayebani kala batomona babimi bayebani kala bamission oyo bazosala na ngola na bakatange ya kotenga baarme wana Soriano na famille alors esali ke solela ye katuna ya mimi alwetoluka motu akoya akomenda bato bamosusu yango yaliki bato balanda bango bafina ede oyo ya diaspora aza nango baderute discours ya bacombatant ya barésistant ide na bango za ndenge wana alors le syndicat ye toli kotali na mosika toli kopesi badirective azolanda te toli komona azali na bango tolela ye kaka na alternance aye kaka na élection aye kaka na ono nini l'ordre constitutionnel avant la biso te parce que biso na résistance discours na solo eliki mboka ezokipe fo occupation ekindi nanu apres tokosolola alors bango malema discours azokoka te alors batie maleme alors ya na kosindika lisusu nsafu daniel nsafu groupe bato nyonso bayaki na paris kuna bayaki na mission kaka wana déstabiliser komba tala nsafu bato afele eloko te abandi kofinga viondore asala ye rien ayebi problème sujet te abandi akoti baodombo tungwana poso bazalami ye bapesi importance arrêté mpo batindaki ye donc eza distraction bali bakotisa pardon donc eza distraction bango bali bakotisa kati na diaspora
kaname. Eza musala pele ya fourmi eza wana. Comme il est baillé, on va dire qu'il va mourir. Tu vas te lever à Kenda, à Kazani, Banani, va te lever à Kenda. Alors, alors, si on est baillé, parce que le bâti, on va dire qu'on a mal. Attends, on va pas t'auter dans l'idée faite. Alors, on va faire. On va faire. Pourquoi? Parce que les trois sont dans l'Europe. Après Nino, après Aparico, la guerre séquence. Parce que je sais que nous allons ma tête elle était si ma sollicité ma mère n'a pas compris on le soit pour ya on est vous amaté alors les Camerounais tout la blandine na salé et ça sentiment na baoza ça n'a rien à voir mais comment vous tournez c'est quoi qu'on a trouvé guerre par contre alors c'est qui pas est-ce que ça Mbuta zelanga est-ce que ça likambo baluba ou beza likambo moko net na uti koloba awa jalousie entre ba congolais po Martin Sali azosala musala na ye toyebi bien sûr azosala musala na ye koma malamu makasi Martin Sali amobundeli soki makomba na kati na France wana evandi tokokonte vraiment Martin Sali aza parmi bato bavandisi komba alors ekotisi mobulu ekotisi toso pe jalousie ki mutema mabe balingi bapenda moninga mais à part jalousie et ça va se combattre les combats au moins mais dans la même ya l'idée ce qui va salir et comme on se petit là et comme on décourager même bateau sur la tête et ça les a torpille morale garçon avec qui on a monné ce qui papier volcan azama tindi azube mo de bien mo de que a auto signé contrat hier na Jamaica sama après que 5000 euros contrat ya signé ya côté motane et ça déjà dans la net si va publier on a pas tout la net la partie ça non donc azube mission on trop administrer comment on ça beaucoup plus va déstabiliser comment qui non pour va dépasser ça on va faire comme Martin Sali maman bilika modobo odobo na inabora mabwana et puis ma sentiment ni mo bia eza église ti eza parti politique ti balo ya li kuma eza mo tout ya obi matwa para France biso to kanga tumi Henri 4 comme Henri 4 en français oyo ba fika ma royaume ba koma ina mo twali boma ce qui rappelle le mec s'appelait le blanc et non la chariot a déjà la kingo tu vas te s'attendre les talents de la fou tout ça on a histoire tout ça on la classe c'est là la pas la française tout le pour la maison ya mon tout na combat oyo ava la ngoma même on a ata tout loki on a ni pour moi qui est en occupation appeler à commencer au pindi peuple là pour faire des jours un jour on peuple là aussi là il y a ni basila des États-Unis et je sais que nous on comment c'est que peuple congolais malé na kasai on zo ba ko fait toi ça c'est million donc voilà mission na ba ko mission on ba ko li ba ko ba nini mission ma tu vas doit pêcher on ba mission ba diaspora ma pio to ça là on est pas qui on ça kati mama c'est ça n'est pas qui on ça ya mo ba on est pas au bima le problème ni on est comme une awa on est Mathieu Kabila Macron au Canada mais on fait ça droit au là on n'est pas dans la faute tu vas foutre à pas pour moi tu vas foutre à pas moi il va pas moi on va on qui fait dans la vie donc on dit là on récupérer ma faute dans le pas pour travailler alors va tout éviter mission la fin soit donc il est parti jalousie dans la carte et puis leadership ma force à monter papi pour le na combat ça la douana ça ça la combat dans les batibala ça on les batibala non mais muta ya lobi ete abandi combat liboso abandi combat bandakala ndeni yo lobaka ye na combat si aiba ni te tu bato ni mata combat kala toto aiba ni la partie de l'Europe les États-Unis na musique ma aiba ni ya ida na edi yo ye combat lobi yo ya batibala ozo ya na ba mja marika sama bato ba petit moka malemo ya marika sama on la commission ya 5 châteaux et ça là le côté
Congo, à l'eau qui a Congo. Et puis, il y a moins de ça à passer, l'eau, on a mingi. Qui qu'on a pas d'autre à la trahison, l'eau, ils sont à la trahison à l'eau. Mais, on va faire un peu de la boue, on a bien batali. Mais il faut faire attention à mon truc, là, ce qu'il faut le faire. Donc, il y a des gens qui ont neutralisé, mais il y a des gens qui ont neutralisé pour moi. Il y a un courage, il y a des salés à courir au soleil. Il y a un peu de courage de l'ensemble moitié. À continuer pour moi, et là, on est là, on va mater, salé, puis la planète. Planète, on va aller pour la mission. Alors, on se fait un machine. C'est la fête. Et ça, c'est l'homme. Et comme ça, pour le dos, il fait ma lèvre. On dit pour le lever, il a pour ça. Vous avez un salé. Donc, on a un mariage. On va vivre. Oui, il y a un peu de côté dans ma partie de vie. Ma tête, elle est responsable, il faut l'appeler exemplaire. Donc, les Camerounais, les minimums, ils ont besoin de sérieux. Et là, c'est pour moi, c'est la base. On va dire, on a la gueule, c'est pour le monde, c'est pour les gens, on a fait pas. C'est tout. Donc, ma tête, on va dire, on a la jalousie, il y a la jalousie. Pourquoi? Mais moi, il y a une fois, moi, je suis à bout, moi, ça souffrir. Moi, c'est à quoi? Mais nous, moi, ça vous a fait c'était. La fille était dans son appareil, c'est ça. Donc, il faut qu'on lui finisse. Donc, on sait qu'on peut là, même pas ma tête, elle est soit au sérieux. Pour l'homme, il faut dire qu'il y a quelque chose à moi, c'est une chose. Ah, moi, je ne vois pas une minute. On est responsable de mon awa. Le fait que vous avez la mémoire dans la chance de l'idée dans la tali. Le monde a dit de mon état. Donc, il fallait pas voir le droit bien. On doit faire les lois, on a pas tout à la main, on s'enlève, on doit faire quelque chose qu'on passe, qu'on s'enlève, après, on va la télé, on va y aller à la Congo. Et il y a ça là, pour tout ça, là, pour moi, on va venir traiter. Oui. Mais pour l'année, j'ai vu mon ami, l'occupation de Wumbo, Barwande, Bagalot, Rwanda, on est dans le quai, il y a même le rose, et les gens ont monnaie. Parce que le rose, il y a le bénéfice. C'est la zone à l'autre, c'est la rose. Le Rwanda est dans le quai, on va l'autre, on a terminé la proposition. Mais ce qu'on m'a dit, on est le coup, dominer, coloniser, mais Mbuta. Oui, Mbuta, mais totali mobali ya Maman Blandine aleki alobi ete no alobi makambo ebele likambo ya mwana na bango ndenge Martin Sali a envoûté ndaku bazwi mwana ke soki kosala kotia mutu soki mbeli mwana ye wana ake na prison. Vraiment, est-ce que vraiment un homme mobile ou vraiment là qui n'a moi si baboti ne bana 5 vraiment est-ce que après ko tanda vie ya famille na ebo ya tout bakabwa. Bon, là personnellement mobile wana hali mabe makati azangi ne maîtrise azana ki mobile penate mais il a fait jalousie ya mais puis moi si on Angleterre abo tamba na net adamu mobile ba pas 3 fois. Mais moi, les propos à ce signifie. À l'époque, moi, je suis un peu beaucoup de télémana, on se reçoit les actes au souffrir, n'a pas dans puis moi, à l'époque, à l'époque, j'étais dit, mon maman, maman, mon nez est multimillionnaire. Mon nez, on a fait plein d'ailleurs. Et puis, ça, mon voile, voilà, mais le gars, il a avec ma mamie, wata, comment on va rouler, on est là, on est là, plus donc mobali wana alingaki nini amona Maman Blandine na pasi amona ye azonyoka amona ye mutu moko ya pasi poye et puis il y a moi tout la route sur la journaliste et papier gagne on a moi en là-bas donc papier gagne faut la taper faut ça le pédagogique ne mais ya koloba Mbuta ya koloba ete azosala musala na quand même non musala na ko côté ya faut faire le pédagogique et ya c'est tout et ça la tege mutu on va la kuna tawe bulu que le mot ya côté na une section na combat il on va prier jamais. Faut la paix le au ça est que le mot est là pour la population pour la peuple pour nous pas la route les gars les le va pas il va pas voilà on va pas la bouger va comprendre donc vous savez les ils sont dans la idée voilà on va pas moi acheter pas tout comme et ça
intervenir avec ma Sikadi, na otia mon soutien. Otia mon soutien, on est otia mon qui conseille. La force là, donc il faut qu'elle a sur la voie, on va pas qu'elle a bien on peut sur le bonheur. Le plus salaire, ma tête allait, on va responsable de intellectuel, mais peut ça valait, les camons de mimi, on a pas de faire le mariage. Kwa ni kwa moi c'est mon como, on a d'autres à faire le mariage. Ce n'était rien. Je peux nous sur tout le monde sur la batterie. Pour ce que nous sommes sérieux, c'est quoi? Pour faire un bon mal le bio de ça et de ça. Soit quand il n'a pas dans le roi et pas au second, il va au roi dans le roi banaï. On va l'assemblée totale. Et ça peut bien. Et ça peut bien. Il y a un combattant, il y a un combattant. On va les faire le balai. Et ça, il est mort malade. Pour moi, avec les deux mois, il est mort à bien passer. Moi, tu vas te faire un mot. Ma présidente, mais ma carte, ça va faire il est là. Là, le mail là-bas. Moi, on a Olive, il a été là sur le Congo, Olive, il monte à Kanambe. Et après, ça, Kanambe, il a été. Il y a un unique adam, mais donc, il a pas allé à la zone, on a pas pu voir, on a pas pu voir, on a dit ça. Donc, il n'est pas dans la cachoire. Si moi, je l'appelle bien, on va faire, on sera on est bien. Donc, il y a un général, on va faire une polémique. Puis, pour aller sur le baba, comme ça, on va faire rien. Et ça, voilà, et c'est quand même pas. Mais les Kassai, on va dans la Paris, ça, la bataille, c'est ça. Ça n'a pas. Non, mais puis on a des fois ici là, on a pas de distraction, on a la combat, faut ici là. Faut que tu ailles dans la vie pour ça la ligne. Pour la canamba loi. Tout ça la marche pour mon nez, à la canamba était, à tout ça la marche pour mon nez. Tout ça ça bon. Na bio, tout ça mais nakatiote mbuta tomonaki batibala baye batibala bayaki awa otomona mutu moko te abimaki alobaki Kabila pe ayaki ayo ezalaki mwa bato mosusu bazoloba bato mosusu bazoloba te juste soki totali surtout wana ezoleka sabedi non Kabila ayaki te balingaka ya efale organisation ezala mais tomonaki ba mosusu baza mwa Kabila eloko ayesu Paris parce que balettre ekomaki ti kuna na technologie ti na chance yite bato bapemi na batelefone monde entier bacanada États-Unis Londres mais jour yango mbuta jour yango azalaki mais jour yango président de France jour yango président de France azalaki te yango wana Kabila pe matondo mbuta azala wana tokosolola tozana na masolola biso vraiment komba bandeko na ngai komba eza lisusu te ndenge ezalaki na ebandeli c'est vrai bato ya mabe bakoti bato ya mabe na komba bakoti balingi bamona te tobundisa barwandais alors barwandais baza koboma barwandais baza kosala mabe na Congo eza kaka bandeko na biso moko bakongole bango nde bazali konyata biso c'est-à-dire soko loza kobundela Congo lobi ete Kabila dégage Kabila rwandais alors ekozala kaka na ndeko na yo congolais yende mutu akosala tout anyata yo pote olemba tomoni kaya Martin Sali vraiment baza konyata ye balingi banyata un homme oyo aza courageux un homme oyo abangaka te Martin Sali vraiment aza bon mutu azangaka mabe azali te nazoloba na kaka mutu azangaka mabe azali te mais Martin Sali vraiment soko totali bitumba na ye azobunda
azobundango vraiment na propriété nyonso mabe ezangi te na lobi mais azobunda quand même bitumba na ye na bato nyonso babimi basali ba vidéo contre Martin Sali babimi basali ba vidéo contre Martin Sali bato wana nyonso tu bandeko nanga tomona bango ata mokolo moko te balobela likambo oyo eza na valeur c'est-à-dire likambo important tokotala neti bafausse commune na Kasai tokotala neti bamassacre ya bakasaye tokotala neti bakasaye batiki Kasai bandeko na ngai bake na kati na Angola bake na kati na Angola suite kuna toyebi te suite bazoboma bango toyebi te bakoti na kati ya Luanda toyebi te au juste bake libele bakozonga lisusu te toyebi te alors bandeko wana eloko tomona pe te balobela ebembe ya Tshisekedi neti Etienne Tshisekedi nzoto na ye ezati lelo awa mais tomona bandeko wana te basala ba video balandisa po ete baloba no nzoto wana koyi kovanda na mboka ya bapaya te il faut ekita na mabele na biso tomona te bandeko wana balobela Tchatumba oyo azwaki mwasi ya bato ya Babe Masombo Tchatumba azwaki mwasi ya bato tomona te nde batandeko moko aya atelema akondane Tchatumba tomona te kasi mpona vie privé ya Martin Sali bandeko wana vraiment bafungoli baporte na bango balobi ete ye wana vraiment il faut tonyata et pourtant balobi ete na kati na komba yango liste eza molai balobi ete liste eza molai meme bango moko bato baza koleka wana vraiment bakozanga te na kati na liste wana ndeko toza na ndeko na biso mosusu Nkosi Mbuta Mbote alo Mbuta zela nazwa Mbuta Nkosi awa Mbuta Boni allo Boni oui ça va oui ça va okoloba nini mpo lisolo lelo nayebaki te pena ke no oza na émission mais eloko nakoti fona boka kaka me mwasi quand même faut éducation pour kopesa mais eloko nga na koloba ndeko wana oyo azodeklare mwasi ntina bamedia aza mobali te asi baza ebele di eza likambo ya contrainte soki esimbi te tika ese na poto basi baza te yo kolozwa baintimité oyo ntina bamedia oyo kolobaka okodigilise mwasi na yo eza mobali te donc nde afriko donc fo otya wana afriko nazoba yaya nazobisobelite donc yo wana aza mobali te donc ndete pena mpe kongola baoriginal wana donc aza infiltré donc yango akosenga nga apesa donc lisuwa baza po histoire po tyango pembeni ezolalisa kumba vraiment ouais matombo mingi olobi nabi histoire wana yaya komema molai mingi te babetela oka sete lelo esila mpe otya wana afriko mbala moko jo wana nde asali fo kwa yo oyo sa intimité ya mwasi na yo na bamedia oyo akiseko babodeli mwasi na Martin Sali mais ya bourve siko peye mpana mobali aka luka moi mosusu po pena parce que mwasi soko alingi na esi yobie so makambe yo simba soki aza libre po yakosala choix na ye oui bien sûr aza libre mama ya kosala choix na ye ake na ye il faut akende po eza likambo te ke ya koforce mutu abanda kaka wana non pourquoi bonika kaya ko expose Martin Sali Mbuta Thierry zela nan stabilisation bien c'est ça moi c'est yé madame Martin Sali voilà asani pas disait comment bien comment donc voilà au moins mon pas le raisonner bien mon pas le raisonner d'abord on va comme derrière mon mieux dans moi ça est-ce que veut ça alinga mo miona katimini ya ili sura katimini to ko pe orange abosi kambona katimini na mwasi baranger borba to bota bana trato siko to atetia bana ndeni ala c'est clair wala d'abord donc abimina de introduction biso babantu oyo na kata ba media oyo makambo kama mwasi bani tout ça donc de quoi na donc faut pese ko ne basa mama solo wana ya mama faut pese ko donc na éviter so abuta wa bakini donc voilà toujours droit à problème on a besoin d'appeler cet ami on va avec lui m'a soumet on a côté non on a pesi moi nous on a donc Joanna donc à côté c'est comme un contrat sur ici OK donc ouais c'est un bas là donc nous on joue
pour la seconde fois. Ok, matondo mama mbuta tomona limbala ya sima matondo mingi tokopesa maloba la mbuta Thierry bon. Allô? Ouais, ezoleka te. Ah, mbuta loba na yo lobi? Tomoni na petit exemple ya nani ya Camere ya polisi azo mota jimi. Est-ce que tu peux pas mener dans le la télévision? Te. Que mena ba Camere osali mabe. Mota jimi ndona ba sai. Moi, tu yo kamo? Te. Mais ça je mon mengona. Parce qu'on est dans le ça privé, ça n'a rien à voir la politique. Ça n'a rien à voir la politique, pas comme on est dans comprendre là il faut au Florence comme la jimi. Mais habito nini? Suba kulinga. Apa libre para ver bona para pendibuti. No, ba kongolene ma distraction makabafia matu wana ni motika. No ko ba ga o tema be ya wana. Sala fina yo, ata batindi yo, moya mo pate tieri ni ki papi pour kaura mo amoso, c'est comme nani. Mimi ni ko mimi mazoba. Mazoba ya kusana ke. Et puis là on va lui wana faire action na je o que le ridiculiser. On va n'importe quoi la mama ya bana na yo. Pai bolingana kama utakanati. C'est ça. Kutana bana na kati. Yona mwati wa ukabona ka jamais. Parce que na lié makila. C'est ça. Sala fina yo. Pas sala fina abode yo bana te. So kumuna bana yo. Mais muta balobi te. Babi te solo yango za solo ale lote ya mobali esi bakabona na bango ezali déjà ba 3 ans. Pourquoi parce que et puis bato menacé mingi bana bakongo yango omoni ke elio na ezalaki non foto edefini ata mo moke mpo koloba likambo na moto atili palobaki donc na sens wana mais eyebaka moko oyo eza koderange nini oyo nobea komona motona mo ezalaki na voir tozala na ireni tokosala nini magbaya na baprojet endenge ezala tosala eloko boye tosala mouvement moko boye tosala marche moko boye tosala sitting neti boye tokele matala na Champs-Élysées tokele te matala Bruxelles babila kosala eza mele ya kodepele ya matondo mingi mbuta biloko ya kosala ezali ebele makambo ya kosala ezali ebele vraiment oyo bandeko ndenge bauti koloba eza distraction mais mbuta nga na koloba boye distraction omoni na 2011 makambo ebele elekanaki ya mabe mais toboyaki koloba yango balobaki ete toloba te boloba te parce que eza distraction mais lelo oyo makambo wana yango eboti mabe c'est-à-dire makambo mosusu esengeli tolobaka esengeli tobetaka base te po ete eleka ete omoni moto abombaka makambo na motema asukaka toujours mabe soki likambo ezali fo kobimisa yango mais biso soko bakongole soko obimisi likambo okomi mabe il faut kobimisa likambo po ete likambo ebima elobama ezoma bazwa solution na likambo yango po eleka mais soki sikoyo tozoloba te tozwa solution te alors tozokende wapi yango ya ndenge na batelo mwa moke nazopesa blandine message blandine oza mwasi eza biprive na yo batano oyebango baveni basali wana omoni yango oluka badrese yango porte bango plainte so avocat soko ozangi mbongo tokotilela yo tokoede yo mpe so avocat mpo na personnalité na yo wana eza vie prive na yo moto akoya nango na télévision te mokosola ngo boye akokotonga yo mais aya nango
fingileyo kana minele bamona bamona babeterpretamo mamere mamuri bazulu ba foto yo bamuri bazulu mate sale baza affiché ba service ya renseignement nyonso parce que azana mutu oyo azana bato mere na nsima na ye eloko batuko bolongo ye batukola babanani baoyo babengwata baza affiché bayebike mutu wana soki mpe likambo eza na kokoluka ye mpona systeme oyo mindele bayebi bango bato tu bakomata tu bamisi mitu bayebi bango mpe milia yo nyonso bayebi yo komona te batala eloko moko bayebi nga te bakivama bakanga bakongole ye bayebi yo mpe bava besoin de toi bazotouche na personnalité na bango bafoporte bango plainte comme ça bamangotela tokotikala baboye babe mpo baluki aluka bato to bamuta baye bakorige ekosuwa problème adoaa plainte comme ça négocier sur quel droit ye azelobela makambo wana c'est ça sur quel droit asa cadre ya RCKT asa ni oncle ya Blandine ni cousin na ye mais c'est quoi ça yango no desele mutala kozo totala na katumbi akali nini basali nini mpona kuneutralize goma mautokotala ya mwatuka ya mwana tuka bon bandeko tosala bafoto oyo ya bato bazokufa na Kasai tosala exposition monene na Champs-Élysées bafausse commune eza ebele tosala exposition tomona mbuta na bato oyo nyonso tu oyo mbuta na bato nyonso tu oyo balobi oyo bafingi oyo balobeli Martin Sali awa vraiment tomoni kutu ata mutu moko te na parmi bango alobeli makambo ya Kasai bafausse commune et pourtant vraiment tadi nayebi te eloko nini eza na epai na biso congolais nayebi te vraiment nayebi te eki motema mabe mpo wana nozwa ngo na sorte ya motema mabe parce que nayebi mais mbuta mpo lia nanu mbongo mpo lia mbongo ezaki motema ya mabe parce que il faut ozala ndenge na natire na yo eza ya mabe yango oyo okende kolia mbongo mpo bandeko no basouffrir vraiment matondo mingi mbuta matondo mingi vraiment na likanisi na yo na vie na yo opesi vraiment nayebi te soki oza likambo bakisa to mpe tomona na biso mbala ya nsima likambo bakiseleka na biso bambuta nyonso bandeko nyonso ke année oyo toza 2017 eza 100 ans lepui mutakata bo abotamaka abotamaka 17 na tilelo toza 2017 100 ans alors bamuta nyonso oyo baza banekongo parti bazali oyo bozwa likanisi atia banekongo nyonso ata comme ça tocelebre 100 ans ya moto liboso alobelaka likambo ya résistance oyo liboso alobelaka likambo ya droit des occupants eza mutakata bongo fo okanisaka toujours bagrand esprit lokola bango abotamaka 17 na 1917 lelo tozali 2017 ça fait 100 ans depuis mutakata bongo abotama et puis ye azali président moko azali exemplaire toyebi te soki ozala président honnête ya moto malamu oyo asalaki mingi mpona indépendance mpona moko na so lokola ye lelo wana apesaka bamuta ebele nyonso bayebi te message wana bayeba yango parti bazali ke botalaka likolo bobelaka bakoko bobelaka mpe molimo ya mutakata bongo atala ozolekana pateleka na kongo apesa biso bwania apesa biso bungaki mpo koyekele moko na biso na occupation ya batuki oyo matondo ya matondo mingi mbuta vraiment tomonani mbala ya nsima au revoir allo ouais mpona lisolo oyo ezoleka ya mama Blandine na papa Didier alors nanga na participe ezanga la copo de tous en tout cas na pesa biso baza na ligne mote nanga kiki naloba kaka ke mama na biso Blandine aza na kimia lisolo yango oyo papa na biso auti kobimisa soki ezalaki ya lelo ya lobi tongai toloba likambo mosusu mais eza likambo ya kala papa Didier ayoka soni ayoka mpenza soni akafumba kata mpenza totindeli biso bamama ya Suisse atika Blandine asala vie na ye Blandine continue vie na ye alors étoile ozongenga na moto ya Blandine moi oyo etelemeli ya kitoko abebisela mwana mwasi ya bato te
nsima na vie ya Blandine eza te soki oboti na motu okomi condamné soki abalaki ye obia ebengisaki na poto akomi esclave aza esclave te alors atika mama wana asala mosala na ye aza kobundela mboka bato baza kotosa biso toza kolanda alors alinga kobebisa carrière ya mwana bato te soki aye carrière esi ebeba na makambo na ye casier judiciaire na ye ebeba atika mama Blandine napesi papa Sali mbote napesi baresista nyonso mbote napesi mpe na yo vrai chéri oyo azosala émission oyo tokoti na direct en tout cas nzambe apambola yo tosunga kaka mama Blandine ayoka soni te po soni eza kozonga epa papa Sali tokotika ye te tokokendele ntina suka oyo ya luki akosilisa yango kana ngaki naloba babizo ya to. Ok, merci mingi mama na biso Esther de la Grâce, la coco de tous. Merci mingi na ndenge obengi vraiment. Au revoir. Vraiment bandeko na évité toki ndeko mususu azali awa. Allô? Allô? Allô Mouta, WhatsApp ezo bien te hein? Bon, ça va, Ok, matondo mingi. Bandeko bino nyonso bosili kolanda bandeko na biso ndenge basili koloba c'est-à-dire likambo ya Martin Sali na mama na biso Blandine ezali vie privée na bango mutu akokota yango azali te makambo ya kolobela eza ebele o bandeko oyo tomoni basalisali ba video awa baloba baza koboma bato na Kasai basala ba fausse commune bakasa yo bakatisa na Angola ndenge na uti koloba toyebi suite na bango te eza likambo ya kosinquiete na yango. Alors bolimbisi allo 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 nayebi te allo 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 bon ndeko abengi biso nayebi te pourquoi ezozwa te. Allo? Bon. Bino nyonso bosili kolanda ndenge nauti koloba awa makambo ya kolobela eza ebele bandeko baza na kati bakatisa Angola toyebi suite na bango te baza toujours na kati na Angola soki baza wapi toyebi suite na bango te vraiment eza passe eza likambo vraiment oyo eza tout mwana ya Kasai nyonso il faut bosinquiéter na yango likambo ya Martin Sali na mama Blandine eza likambo ya kolobela te ya kosinquiéter na yango te ya kosalela yango ba video te juste bozoluka nini na nsima ya mutu ya bato eza malamu te yango ngai nde ngai nazobenga yango eza kimutema mabe pe ki jalousie oyo ezalaka na biso bakongole wana eyebani tokoki kobomba yango te ki jalousie pe kimutema mabe oyo ezalaka epa na biso. Mobutu aloba yango bandeko na ngai peuple oyo lokola peuple congolais aza peuple ya kopesa démocratie te. Mobutu asalaki multipartisme banani babebisa yango bandeko na ngai démocratie oyo apesaka na ntango wana ebimisaka maseke ezalaka lisusu démocratie te. Congolais abebisi eloko bapesi ye bandeko koluka bapesi yo yango obimisi yango maseke ekomi somo mutu to akomi kobanga yango non oyo peuple nini oyo tozali Luambo Makiadi aloba yango ntango aza kobela mwana akoli na maboko na bino ayekoli miziki na maboko na bino ayebani na maboko na bino
pona nini boni bolingi bosala ye mabe donc ke motema na biso ya mabe ebandi kala soki moninga azali kokende liboso botika ye akende liboso eza lolenge moko olimbisi allo bonsoir allo bonsoir Allô, bonsoir. bonsoir bonsoir oui oui sikoyo nazoyoka yo à London. Pardon, pardon, bandela no kombo na yo. Pena Congo mboli pasa na London. Alors, na landi yo na bokebi mama, landi pe intervention bandeko na nga ba resistant ou tout kunda ko na mboka na biso. Mais na ina bakisaka ke bandeko faut tout ça la paix, très attention. On a évité maman sur ça qui nos démarches en tant que maman. Il y a aussi la maman la biso soit quoi conseiller ma gamboto et la réalité. Et puis qu'on se la paix na papa, malgré tout papa a perdre pédale, il y a aussi mal média que le maman gamboto ezali fallait monner les hommes en partie mais pour le respect à Pananae. Quelque part, il fallait que la respect à Pana à protéger Pana dans le niveau c'était un mariage. Mais na côté où sous moment, il faut tout ça la très attention, qui sont la résistance. On dit que la peuple congolais, na tout dénonçara on va bébélé. Pardon, tout dénonçara, ils ont bientôt dénoncé on va couper sur la montée. Vous comprenez? C'est pas comment couper sur la montée et comme bébé vous oba na mon bandit na biso à résistance. Alors ceux qui ont un mot les gens qui ça m'a dit bongo bandeko ba ke toute la résistance ils ont la vie privée là bango normalement tout le pélaron côté mais tellement bien na mise sur mokili quelque part aye ba na sepela na ndeko fasali da kumbala ni ngakundaka mais quelque part aye ba pour éviter ba bango mususu pour éviter ba kosa mususu ko les autres là va pouvoir tout ça rien surtout ça mama bon l'habitant tout le pouvoir si tout ça va démolir la fatigue à l'ombre est-ce que tu dis que Panchalombo a senta moi na ba emenea moi na Liliane a senta parce que ma mandat quoi question au bout de ce moment la vidéo le roi Zalina pour pouvoir a senta moi na bateau et moi na emenea pour réaliser rebelle donc quelque part dans le moment pour biso tout le temps bateau biso tout ça quoi étiquemas biso pe personne a été au biso tout le valeur tout le bien Congo nous avons un popeto. Nous quitter ceux qui ont défendre car parce que résistant, tout comme les lots fanatiques, ma fanatique, il y a Chilombo, attends ça ma paix, par le commissaire là, c'est bah il y a donc tout éviter des erreurs quelque part ceux qui verraient les arts dans le la biso, que verraient les arts dans mon la biso, des bannières tout sur là-haut, tout la ligne pendant singeli, il y a justice, il y a ligne bakoko na biso kaka na yo kaka na longi ngulu chef ya malamu alia kalitoi alia ngulu litoi moko te donc veut dire ayo kaka tous les deux côtés alors na éviter ceux qui doivent nous rendre quoi la mabe mobali ya la boité bon avec des émotions soit sur à cause tonini voilà il y a nzambe na pour na maîtrise histoire voilà témoignage toba o ngala o batana no konane to na konane nani mais on ngalo keza ke tunande ko wana na biso o toujours pour la résistance de baké distraction nyonso to mema na bitumba ya Congo et ko affecter biso nyonso na yo muto si problème o ne ka si problème a mo ki ba bisi foyer na yo mais distraction ya memi eza bien te na respect à combat ya Congo pour ceux qui zoli ngai na ndenga résistance na lingi ya bitumba ya Congo na limite na mema pelo kamwani ngwana na media na olukato so na bandiko na tete bato na osenti ke bazala boanya pour aussi les sango pour tous la solution mais comme même un boye na mission à mokili on a eu moi la résistance on tala tango on a tous ba kuso ba sala quelque part même qui mo pendenga ba la résistance pour la rapport mboka et la soni au pour la résistance donc ceux qui prennent la résistance je crois qu'il a maîtrisé à bon avis les choses qui étaient dans le thème mon côté puis on l'esprit mon côté mais on a eu le droit qui bande ko nous on a pensé que tout qui ba na fatigue ba congolais comme commissaire bateau le coup de la garde mais c'est que à on ça m'a fait mais pas le commissaire kaka donc je crois maman merci les personnes qui
na kosuka wana nano merci na mosala kitoko ozosala mpona komba Matondo. Ok, matondo mingi na participation na yo. Matondo mingi na participation na yo vraiment nayebi te soki okata oyo ozala kaka wana mpona nini mpe nasilisa masolo na biso ya mokolo lelo. On continue émission kitoko ozosala merci na mosala wana. Ok, matondo mingi. Bandeko bino nyonso bouti kolanda ndeko na biso abengi na kati na Londres bisika na sukaki mpona kosukisa masolo na mokolo lelo vraiment nalobi ete Congolais azali motema ya malamu te, azali motema ya mabe, jalousie etondi ye soki moninga azali kokende liboso ye azali kobenda ye azonga nsima ndenge nauti koloba Franco aloba yango ye mwana akoli na maboko na biso ye ko azwi na maboko na bino bomonaki ndenge azokola me lelo oyo azwi boni bokomi kobenda ye lisusu azonga lisusu nsima ezali malamu te. C'est vrai mabe na mutu ezangaka te ndeko na biso abengi na Londres mbobe na Congo asili kotalisa biso alobi ete c'est vrai leader oyo leader en tant que mutu akomi leader akomi mutu ya bato vraiment akoki il faut kokanga baposa ya nzoto omoni kokanga baposa ya nzoto po même bibili eyebisi biso elobi ete soki okoki kokanga posa ya nzoto te eseni na yo obala parce que mwasi wana akosatisfaire yo na makambo wana na posa ya nzoto mais obala bango mibale te misatu te minei te wana selon biblique mais eza na bareligion mosusu okoki kozala na bango misatu okoki kozala na bango lolenge yo moko olingi kaka ça dépend ya possibilité na yo. Vraiment nga conseil na kopesa na Martin Sali pe na mama Blandi baza bana mikete bata mikolo bayebi bango moko eloko oyo ezali kolekana. Conseil nga na kopesa ezali kaka mama Blandi c'est vrai bitumba toza kobundela bitumba ya mboka mais bitumba ya mboka oyo nayokaka bato ebele balobi ete mabala na biso ekufa makambo na biso ebeba mais makambo oyo ya mboka ezotouche meme bana ezokota meme na bana. Vraiment mama Blandi nayebi te soki nakoloba mabe okolimisa ngai bana baza avenir ya lobi omoni bana il faut kozalaka na bango il faut kosololaka na bango il faut kotalisaka bango vérité ya mokili po bakwea na mabe te po bana bakwea na mabe te il faut kosolola na bango il faut kotalisa bango vérité ya mokili. Alors bato mingi bamipesi na komba oyo toboyi te eza bitumba ya mboka na biso tokoki kotika yango te mais soki ozwi yango temps complet temps plein ndenge balobaka c'est-à-dire ntongo midi pokwa lobi ekobebisa surtout bana okomona na classe baza malamu te okomona mwana akomi kosala n'importe quoi okomona mwana akomi kosala makambo ya mabe po ayebi ete mama azalaka kutu te papa azalaka kutu te kote wana vraiment na kopesa nayebi te bon olimbisa nga mpona aza na baduti mingi mwa toli ya mokie na oyo etali vraiment libota famille il faut vraiment po bana baza venir ya lobi bana na biso baza Congo ya lobi vraiment il faut kotala bango kofungola misu osololaka na bango otalaka bango po ete bakoya na mabe te tozokobundela mboka meme biso tozobunda ekomaka omona ata mosusu ozwi mwa distraction bomona mikolo wana mpo ozokipe su bana te mais toujours il faut kosolola il faut kolobaka po ete bakutana na mabe te po libanda eza na mabe mingi alors ayo olobaka ntango nyonso na bana ntango bakobima na libanda mabe moyezo bango vraiment na mingi ekozala te yango na kaka conseil na kopesa pe na kopesa courage ozala na courage kobanga eloko te continue bitumba na yo mutu akolongolola bitumba oyo aza te po mutu moko abengaki yo azalaki te continue bitumba na yo bundela mboka na yo ndenge obundaka oza parmi bato oyo bazobundela mboka na bosono surtout basi tomonaka yango okongola ndimaka mutu soki akufi non biso toza kondima yo ntango ozali na bomoi continue bitumba mutu akolembisa yo azali te lolenge moko na Martin Sali continue bitumba na yo mutu akolembisa yo azali te c'est vrai mabe ezangi yo te oyo tokoki kolobela mais continue bitumba
ndenge ndeko na biso awuti kobenga na Londres Mbobe na Congo atali biso lobi ete un leader il faut koyeba kokanga vraiment baposa ya nzoto po ete mabe eyela yo mingi te mpona nsima ya nzoto yango mabe ezali koya na nsima ya nzoto yango moni bato mingi baza kokufa po oyebi te eloko nini bamemeli yo na mutu azoyela yo basi mingi toza bandoki basi mingi toza bandoki naloba kaka nalobi kaka na terme wana basi mingi toza bandoki alors basi mingi bazosala makambo ya mabe na kuku oyo mobali soko oza kidiba ale baleki yo yango vraiment sujet nayeki nango mpona lelo merci na bino bato bosili kolanda ngai merci na mama na biso na kati na Suisse Esther de la Grâce la coco de tous oyo asili kointervenir merci na Mbutaduki asili kointervenir merci na ndeko na biso na kati na Londres Mbobe na Congo na intervention na yo vraiment matondo mingi na bambuta mosusu na bengi na zwi te ya mbuta mavinga vraiment matondo mingi mbuta kanda matondo mingi mbuta Guillaume matondo mingi vraiment yango sujet na taki nango robeta mkuna lelo oyo amoni na touche ye vraiment alimbisa nga bolimbisi tomonani mbala ya sima merci na oyo bo aimé vraiment botika na malamu au revoir.